Voilà. Nous potons la bisokuna. C'est na tunu yango kaka. Yo ça le fera répondre na mbango ko wumbela tena ba explication. Je na tunu yango kaka. Otonge sili yo zongi ngapena songi. Na tunu suna, na tunu ikongo to na lingala. Banda na ikongo bon c'est ça lingala. Frère Patrice. Monde. Ya bantu kena rotambola dimanche, bantu ke bashika na balabala. Nge vana wa Ozawa. Wana bana ikongo Suisse inga. La réponse est tout à l'heure après cette chanson aux amis fidèles téléspectateurs. Qui mérite notre louange, nous et dans cette République démocratique du Congo, il faudra déjà dire que tous les artistes sont presque au rendez-vous. Tel est le cas de Ferrego, la Jésus de Nian, ce qui nous fixe rendez-vous dans cette salle showbuzz chez notre ami Deo Kasongo, Eric Kasongo, où nous avons désormais eu l'habitude de pouvoir nous produire et je vous invite tous à être présents, passer des très bons moments avec Jésus de Nian, Ferrego là. De la même manière, Bin Adam, Jibum Piana, bonne nouvelle aussi pour tous les amoureux de la bonne musique, surtout les fans de Wenge BCBG. Je vous signale qu'il y a Tutu Kaluji qui est déjà parmi nous à Kinshasa et cet artiste musicien nous confirme d'être présent dans toutes les productions de Wenge BCBG durant son séjour. Et déjà, il faudra dire que le grand rendez-vous, c'est avec Jibé Piana au Sébastien. Nous sommes vers Kinkole, sur la route de Kinkole, où nous allons devoir passer aussi des très bons moments. Et aux fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, Fali Poupa est à l'espace Schengen. L'artiste musicien nous promet de son retour à Kinshasa. Nous aurons aussi l'occasion de la voir sur ces plateaux. Question de parler actualité, surtout ces derniers temps, il fait parler de lui. Et comme vous le savez, tout au long de cette émission, s'il y a des informations, nous allons revenir pour vous en parler. Mais, allez-y comprendre, nous l'avons tellement cherché. Il était absent depuis un bon moment. Aujourd'hui, il a accepté d'être parmi nous dans cette émission. J'ai connu des invités et il m'a tellement marqué parce que je me suis dit qu'il y avait l'embouteillage ou pas. Je me suis dit que Madame la pluie menacée. Je me suis dit que peut-être il sera là 30 minutes de retard. Mais pour une première fois, ça je dois l'avouer, que mon invité est arrivé avant moi. Bon, c'est pas dit que je suis arrivé en retard, mais mon invité est arrivé avant moi. Coup de chapeau. Et là, vous posez certainement la question, Ezanani. Parce que invité Oyo, le moment solanaye, nous avons fait boire ça ngaito na kende to na zalaka na mwase. Abat ba tu ni dan nani. Oh non, pied momoni, yeso ko landi pe na frappe wano yo kaneti banani onde ba betan. Point d'interrogation. Oh non, PM ye ba jour yo. Toujours comprendre te à tout ça là-bas plein point d'interrogation. Bon, ne vous en faites pas. Il sera là tout à l'heure, hein? Ne vous en faites pas. Mais ce peut tout ça non moi chez moi boy. Vous on a retiré la SMS. Et Anani? C'est y était. Hein? Je sais comment tout le monde. Ah, voilà, penaga, que oh, il était aussi une émission de Denis Moutakufa déjà peu à son âme. Et là, il était. Bon, ça va être albino. Merci à Zico Création, merci à vous tous, fidèles téléspectateurs. Nous allons démarrer cette émission tout en disant bonne fête à toutes les mamans. Ça dit, moi j'en profite déjà pour vous dire bonne fête, bonne fête, bonne fête. Nous sommes de cœur avec vous. Au nom de toute la grande équipe de cette émission, nous vous disons bonne fête. Et en plus, déjà, papa, Oyo, problème dans le mois de mars, il a désactivé le téléphone. On a mode avion. Surtout comme il y a le 7 mars, chaque téléphone en mode avion. On a papa marié, mais il y a mon boulot. Au téléphone en mode avion pour état de besoin où il y a deux côtés. So il y a 3 mitou, 3 côtés. Au sommet pour ta côté, au sombia. Mais bateau en mode droit chemin net biso, au petit téléphone ouvert, journée on a passé on a maman, et ça laissé on a libota,
bonne famille, à bon entendeur, salut. Débutons cette émission avec les savoir-faire de la sœur Marie Missamou. L'artiste n'est plus, mais ses œuvres, nous les avons toujours. On va regarder son savoir-faire et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission Bua Music. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est un plaisir, hein? La sœur Marie Missamou, comme vous l'avez constaté. Laissez-moi vous dire que le parti mêlé encore avec nous. Là où elle est, je pense, elle continue à se dire « Waouh, je suis là à travers mes œuvres » et merci pour tout ce que tu as été pour nous durant ton parcours sur cette terre des hommes. Notre rubrique anniversaire, aujourd'hui, nous avons tellement des amis qui fêtent leurs anniversaires. Bon anniversaire à Vanessa Maloba, bon anniversaire à toi, bon anniversaire comme ça à Testia Ntselele. Une année, ça s'est fait. Bon anniversaire à toi de la part de Maman Narcissette Ntselele et aussi de la part de toute la famille Ntselele. On te souhaite bon anniversaire, surtout Myriam aussi. Hein. Et bon anniversaire comme ça aussi à Reta Mbassou, Printoche, Lokwa. Bon anniversaire à toi, bon anniversaire, bref, à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires. Regardons notre rubrique et on se retrouve tout à l'heure avec notre invité. Il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie. Comme tu vis encore, c'est le moment de te décider. Après la mort, il te sera impossible de te convertir. Tu seras jugé selon tes œuvres. Les jours de ta mort, tu ne connais pas le retour de Jésus-Christ. Tu l'ignores encore. Pourquoi tu prolonges les jours de changement? Quelle sera ta position devant ces événements? Bon, yamene yanakwenge, oh Jésus, déjà. Semenesi bambutu banteta mukana matoto. Kaka mandwisi kaka mandisa mukana matoto. Mwisi tete kaka lufa e. Tutebere minga mikata lufa mukana matoto. Tutebere minga mikata lufa mukana matoto. Omine Yeswe ungebe. Ngebe, 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 ngebe. Mine, 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 ngena kwe. Mine, 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 fununke. Mine, 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 njakalinki. Manampani kokumon. Et merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Fidèles téléspectateurs de retour sur ce plateau, je vous ai dit tout à l'heure que mon invité m'a tellement fait du bien. Et Michel Léonard, mon année, il a tindega tchakal. Au Moutubena, la bonne volonté au Komavangaï. Je m'appelle lui dire bonjour et bon dimanche, frère Patrice. Merci, bonjour, Papa Pingoma. Ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Aussi, Santaralaise, Nani, na frère Patrice, au pasteur Patrice. Oh, frère Ezakout qui te redonne Ndeko ya. Donc, avant vous avez pasteur, d'abord nous avons Ndeko ya Moutounioso. Oui, parce que c'est comme si c'est rare, tu as pasteur Patrice. Au Cameroun, l'identité trop, il y a frère. Oui, frère, dans ces plans, nous avons Ndeko ya Papi, Ndeko ya Noël, Ndeko ya John, Ndeko. Il y a Jonathan, tout ça. Ça fait du bien. Alors, ça fait un bon moment, meilleurs vœux, bonne année. Merci, pareillement. Donc, c'est le mois de mars. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même, tout à la club, il y a Sœur Marie. Nous avons commencé par ça. Un petit mot, un rappel. Qu'est-ce qu'elle a représenté? Qu'est-ce qu'elle a été pour nous? Oui, c'est Marie, vraiment, paix à son âme. Azan Deko, je considère qu'il est mingi. Personnellement, je crois que comment pour les laquines de Konabiso. Asalaki Musala ou Sengelaki, les Nzambatine qui a Sala Musala.
atiki pe témoignage na ye lelo je crois banzembo neza codifier même na l'église partout bazali au continuer mission saison yo kango pe tozo kumisa nzambe pona ngo asali musala na ye voilà gloire à Dieu. Merci beaucoup frère Patrice. Ton côté moi de la femme. Ça te dit quelque chose? Est-ce que ça t'arrive aussi de célébrer cette journée? Et la journée, maman, mais en tant que papa, on accompagnera pas maman Esther dans la journée. Voilà. Oh, effectivement, Nzamba a le coup. Pourquoi ne sont pas peut-être sur la maman Esther et Bouka Mwandam? Oui, on dit moi côté moi faiblesse. Bon, on ne sait pas. Non, et Azali moi sur Nzamba Pesingai. Ok. Et Azali moi sur Azo jouer rôle naïe. Et na Moussala Nzamba Nazali. Moi de la femme, il faut étant battu, tous les quatre il faut te reconnaître en gros parce que l'État de la lobby qui les a fériés. Pas tout sur le bateau que non, pour n'en avoir beau férié et vous allez et pour reconnaître que moi, moi à mars, bah de dire moi si quand si nous sommes sur photo bah pour reconnaître le qu'on a parce que Nzambe il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut ça le moi si. Asale Musungi, Robi Patrice, ce que vous avez beaucoup de fois, mais c'est pas Zalawana. Voilà, donc moi, mon corps, il faut que veiller sur bien pour la base Nabiso, que qui va na posa, il y a besoin de moins encadrement Nabiso, on bali, que redresser, qu'on orienter, on a ma camobelle dans la vie. Voilà. Voilà, alors. Nous, à l'université de cette mission, on a tout déjà 20. Prêt à répondre à toutes nos questions? Oui. Omnimi, Mitunanyonso. Oui, par le Saint-Esprit. Mitunanyonso, j'espère que le Saint-Esprit est là. Je peux réponse au PESA et aux agas à Saint-Esprit. Oui. Bon mot. Oui, il y a un Saint-Esprit est là. Il y a un peu de Sunganga et tout ça là bien. Non, mais quand on a un total à ceux qui répondent, mais il a enlevé les rideaux. Après tout, bande d'émission bien. Mais bien, il se laisse bandit déjà. Frère Patrice, pourquoi c'est long silence? Depuis un bon moment, on s'est posé la question, la TV un peu trop rare, mais après là, c'est un plaisir pour nous, à Ozoyo. Pourquoi moi silence les Alaki? Gloire à Dieu. Silence, et Zalokola. Le batokol va qui en silence papimbo maman na gite pour afanda qui na potenzo va te akende ko sala musala eza batan ya raisonnement le bon on a peu mission de bandi ayena mo pe pasika c'est-à-dire faut partir ça na temps et ya silence pour ça te ils attendent parfois fana zo solo na nzambe silence mon sous na bino mais azo solo na Seigneur et mais vraiment temps silence na luka ngombe na zo raté eza batan on nzamba benda kinga sur à côté. Est-ce que vous avez conscient Yomoko, peut-être les longs plateau, parce que réalité, monsieur Zalaramutu, Oyoyoza, aux omiers battés, aux omiers normal. Est-ce que vous avez conscient que Banze Monayo est encourageaka et que Banze Monayo est une référence pour Nabatue Belé? Vraiment, Nazaka reconnaissant à 100% pour Nanini. Kota la même pour nanga mogote mais considération au bateau bazana ngomi pour nangai nanga autorité bana nzambe des serviteurs de Dieu bref bateau nyonso bako considérer mutute ceux qui azo sala loko mwa malunga te na vie nazana musala musote na sala kozaka yango papi nazo sala pe komona reconnaissance bato bazana ngo pe ko encourager ngai et sengo bazana ngo ceux qui vont nga pe toujours partager ile bana nzambe na yebaka kuzura eyano que musala onza malotina na musala et je sais pas sabato. Voilà. Comment Frère Patrice définit la musique chrétienne, moi personnellement? Musique chrétienne quand on lobby ezali musique où parle à Christ et yembaka Yesu et yembaka mutu mususu te eza différente na musique religieuse. Ok. Et ça différente dans la musique parce que musique religieuse, ça n'a pas bien poser question à noter. Musique religieuse, c'est ça musique la philosophie à mutu. Il y a mutu aussi l'église parce que la religion est différente du christianisme. Parce que le christianisme est une relation à mutu na Christ.
mais religion est la relation na yo na mutambu na bino l'église représentant légal akolo bali quand même ateza na bible était mais comme eza religion na bino ndimi alors il faut bola na kaka philosophie ya mutambu ici nde musique chrétienne tolangaka Christ tozo yemba oyo Christ azoloba mais musique religieuse va yemba ka philosophie il y a mutambu ici ya représentant légal par exemple voilà de musique chrétienne yango na koyeba Christ parce que musique chrétienne oyo salaka quand vous êtes la musique en ya mikolo qu'est-ce que tu t'es dit ça va ou deux fois au vendre à peine en daku otali clip mususu otali frère mususu otali accoutrement mususu tu te dis Seigneur mokile kende wapi tu es vraiment satisfait il y a musique oyo dite chrétienne yo salaka tant vous êtes la bande comme mususu gloire à Dieu la kanisi eza pona ko étaler bande côté mais eza ba question moko ya maye les otuna mais franchement musala ezali pona nini parce que banda nazo ko tambwisa même musala na biso lingomba na biso ya bayembi eza na ba leçon ebele papi nazwi eza na deux sortes ya musique okay. Deux sortes ya musique oyo naye komona eza na musique ya commerce ezali na musique ya évangélisation musique évangélisation eza musique oyo vraiment ezoteya bato babongola mitema mais musique ya commerce mpe ezali omoni ke moto amoni keno sapato mikolo esili ou bien fufu esili misolo mikolo mpona soma mutuka osala mpe bazali ah bon oui moni bango wana baza bato bayambi nano yesu te mais aye koyemba ne kaka po parce que musique ezotekama neti na ka wana moni outi olobango awa heureusement mpona biso bato baza na bandako tobénéficiaka mpe na bino basali na nzambe na boccasion ya boye parce que mpo toyebake moto azosala musique ya commerce na toyebake oyo azosala mpena musique mpo na biso mpe tolanda tobongola motema différence toyeba ndeni bien so oza na bakombo ata ya mibale ya batitre moko ya bato ya musique ya commerce opesi biso baoyo mpe ya normal opesi biso bon ezaka ya bosengi ezaka bosengi bato ya commerce ndenge natangelaka bakombo yo oyebisanga wana commerce natangi boyobi te wana ya biso kotanga kombo te ngana biye papi aza mwana na nzambe na ntango ozokota église parce que se kosambelaka namonako quelque part nde ozosambela ozokota na église oza mwana na nzambe na ntango ozosambela mpe oye koyoka nzembo omonaka na makambo na bible eza te oboya eza na banzembo mingi ezotula nango na kati ya baédition ezali omonaka oyo eza musique ya nzambe te oyoki kaka boye mabino nzambe aza te mais eza musique mosusu oyoki boye bandi olela yo moko etouche yo parce que l'objectif ya musique chrétienne d'abord eza évangélisation il faut eteya mpe na kati ya mpe ezokumisa nzambe parce que moto soki abongoli motema nzambe azwi lokumu moto ntango azoyemba nkombo ya nzambe nzambe mpe azozwa lokumu mais soki musique ekomi oyemba nkombo ya nzambe te me ya bato okomi oyembela tomate okomi oyembela en tant que serviteur de Dieu maintenant quelle est cette démarche oyo yo osala mpona kosunga bandeko wana bacomprendre ke makambo azosala eza mabe est-ce que si eyela yo ointerpele mpe bandeko ya bongo gloire à Dieu naza d'abord na responsabilité monene parce que nazali président ya association bamisien chrétienne kansi topartageaka mingi tozala na ntango baréunion na biso tolobelaka moni mpe bato bazochange moke moke mais eza facilité avec l'aide du Seigneur nakanisi une bonne partie bakokoma vraiment bayembi mpenza ya nkolo nous savons chaque fois qu'il faut tous aller chanter et non des chanteurs parce que batumi bazomi comme ça ba chanteur mais nous sommes tous à chanter parce que chanter ça est mis à part et ensemble peut-être ayembe la Seigneur mais petit à petit nous avons ça la grâce vraiment bande ko bazo ça l'effort ya okota pena na muzindo ya malobanza mais peut-être va composer kitoko faut Patrice oui tant yo moza la rozo yemba qu'est-ce que tu ressens? Par exemple, là, tout à l'heure, j'aimerais bien faire cet exercice en direct. Essaye de nous faire, comme on dit, un a cappella. J'aimerais quand même, avec les téléspectateurs, que nous puissions un peu voir qu'est-ce que tu ressens. Parce que ça nous arrive de te voir émotionné, hein, vouloir pleurer. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe et ça te vient?
Comment dans Awapi, quand tu es vraiment en train de chanter? Fait papi webi mutu azoyembela nzambe d'abord faut mibosana. Il faut mibosana munaka nzambe wana azoyembela. Ngata nayombelaka nzambe namonaka ye penza. Yango wana parfois oyoka mba mosusu bayebisa yo yoka biso yoka pe telika motema na oyebisa ke ekomelanga deux fois nazoyembela nzambe boye mokufi asekwi. Moko asekwaka place bache actuellement banque du sang na Bandal. Sinistre bazalaki wana. Ah bon? Oui. Na kota, maman moko akufaki depuis 8 heures. Baye ko bien vers 14 heures kaka pona kene ko debana na ye. Pasa tikaki bana mibale. Muta osunga zate. Bana kipote na sunga bana pesa ta moi contribution. Na bibola sana place maman wana zali. Na koti bache na se. Akufi depuis 8 heures. Ngana komi 14 heures. Na komi salinga passe na bibola na sambela na Nzambe. Avant sunga bana wana. Ok, tano yembela nzambe moki plénitude ya Saint-Esprit na fukami na bandi ko yembela ye na kitisi elongi na ngai likolo na ye na mutu na ye ti ye moma na yembe na yebika kala tokoti awa pufu mutala moki asimi nga lelamba vraiment nakini musika te mais nakoyebisa ke mutu wana aza na bomoi ti lelo nakoyebisa ke mutu azoyembela nzambe en esprit en vérité nzambe akomimonisa okima te nga naza rempli na Saint-Esprit eza mission na ngai nga na okimela oni parce nga na uti olonga molimo akufa okima te yesu aza kati na ngai. Je me rappelle une fois pe tozalaki na ndako soki nakaka na mwasi na ngai pe témoigner mama moko mwana ne akufaki abelaki rougeole interne ntango akufi na hôpital bayebisi bon mema ye na morgue akete ye aye direction ti na ndako na ngai akomi ka boye oui bato bazolanda ye bana classe bazolanda c'était aussi vers 9h 10h akomi ti akuti na ndako na ngai wana azofutela na dimba boma akuti na mwasi na ngai azolela mwana akufi mwana 4 ans abwakeli biso mwana na makolo ya mamester asimbi ye oyo mwana akufi sikwa ye ne mpo na nini mwasi na ngai alobi me papa oza mosala nzambe lobi eloko moyepa nzambe si place na komoyemba mpe nzembo yesu ndeko na bolingo nayembi apepe ti ba 20 minutes après mwana alamuki ti lo mwana aza na bomoi bandeko nyonso kasi bazolanda baza na Suisse me bayaki po te bakutana na ngai kopesa baprésent na bango biloko na bango binonono moto alamusi eza nzambe bezonga na biloko na bino. Donc moi je sais que ntango nazokumisa nzambe ye moko azali wana tokumisa nzambe bikeko te yango na moyen explique eza te ntango bomonaka mai ya miso ebimi nayebaka mpe te ntango ebimaka me namoni na présence ya nzambe wana ekozala bamanifestation ya Saint-Esprit et ya présence ya nzambe voilà. Ce qui te touche à cœur maintenant là, une chanson qui te vient en tête. Oh Jésus, ne te conforme pas au siècle présent, ne te laisse pas tromper par les choses du monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Laisse les mauvaises compagnies, confie-toi à l'Éternel. Tu es chrétien, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tu es chrétien, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Les gens te voient petit, mais Dieu te voit te grand. On te voit malade, mais pour Dieu tu es guéri. Ta famille te voit pauvre, mais pour Dieu tu es riche. Tu es chrétien, un enfant de Dieu. Garde-toi dans la sainteté jusqu'à la fin. Tu es chrétien, un enfant de Dieu. Oh Jésus, merci, merci, merci. Waouh. En fait, les mots disent que trop. Je dis que meilleur mot dirait peu parole, moi je suis un papi. Yes. Jésus. Au-delà de Makamosala, ça t'arrive aussi de connaître ou réaliser que dans la peine à Batbalingarote, mais qui se passe pour des serviteurs de Dieu aussi. Ça t'est déjà arrivé?
Gloire à Dieu. Et ça, dans un moment, on a yembi na lobby. Moutakolo ba Patrice, je t'aime pas. Et ça, choana yo, ça doit nous libre. Nazaka na somote na mouta lobby qui Patrice na lingi yote. Pour ne pas na mukolo, pour changer la vie. On va Patrice na lingi yo. Mais nazaka na considération mingi. Na mouta lobby Patrice, je t'aime. Qu'on soit place na mouta na mouta za facilité. Mouta za na makamune belé. Naza mouta libosote, yesu petit le leza na bato so balingi yote. Et vous avez drôle ceux qui papimbo malobi ke bato so balinga kaye. Et les gens battus bazo souhaiter yo kufa po bazo place émission o. Bazape. Donc Patrice mukolo côté apo cancel point. Mais bato na baza gérer et pas nzambe. Nzambe bazo gérer bango. Ba biso bango bazo la ndanga bazali. Bazo mona na kuta kaso ga na otanga comme na otanga comme bote. Bazali. Comment tu gères ça? Ngai na ko gérer et loko moté pona bango mais musala ngeza ko sala bango ko sala bango bolamu. Parce que Bible lobby ezana moko avanjaka. Mais place pe na moni ke ezali très grave et koya ko même ba conséquences moko peu néfaste. Ah ouais na ko sala intervention na bengi l'état na bibota la moto. Mais ce qui était na kotika banka na maboko ya Nzambe. Ezandengwana. Mais tu vas monsieur sur lelo, na tiki ba na maboko ya Nzambe. Voilà. Oh Jésus. Ça t'est déjà arrivé au Silicapé en tant qu'humain? Tu trouves vraiment qu'il y a place on a képé moi musica au Silic? Oui, il y a des fois, na Silicamé na ba chauffeur na ngamba la mususu. A kezela na tindi eza yango ta ke mususu na Silikelaye. Et na Silicapé mbala mususu na bana pourquoi de l'homme qui retard? C'est bon aussi, quand nous parce que après, aussi, on a des musiciens, il y a des fois. Qu'on a pas un niveau Silicaki. Ouais, puis. Bon, mais il y a des solango, il y a bien. Je vois la télévision des alité. Parce que. Bazagolinga. Ponanini Nzambe Mokile Salama Boye. J'aime bien cette chanson. Motona kolinga ngaite vraiment. Oh talila ngai. Ngana tika kana maboko Nzambe. Na sali nanga eloko te. Ngai na sali maso. Oh na sepeli sabato. Oh Jésus. Merci. Jésus, merci. Il est fort cette chanson. Yes. Merci. Patrice, tes chansons, tu as eu quand même des gens qui participent, qui contribuent. La bande de mon nom, d'être bien là-bas parolier. Kadisi, la bande de la Nzambe qui est mon colo, à côté de Batouana, on a eu des cabos, on a bien. Mais dans une occasion, on a été. Mais mon colo, parce qu'ils ont don, ils ont matché 4 na bango, don nous faut que Batsango peine à don nous. Mais occasion dans l'ensemble, vous avez combien d'albums dans parcours déjà? Officiellement, 12 albums. Mais officieusement, une trentaine. Hein? Quand vous parlez d'officieusement, c'est-à-dire? C'est-à-dire de façon que je suis habité. Tu as cause de bêta musique, tu copier, tu former album na bango, on a vraiment évité. On a connu un peu la Bimisaka dans le Ndingwa. Nanya Liembouma. Alors, nous allons parler tout à l'heure, mais je voulais quand même rapidement qu'on parle de Commando. Pourquoi ce titre? Le chef d'état-major Jésus-Christ de Nazareth. Commando. Commando, ils allaient dans l'hôtel Sabato. Nous toi singulier à Bunde là ou bien. Quand tu places mon ayembi bossé na koloba, ayembi muke. Ayembi muke. Oui, vas-y. Le nom est au vent de l'année à moi. Mtalia qui me m'a eu banalelo. Atabi tumbele ki makasi ni bomo inanga. Yesu Commando akobundela ngai na longa. Atako boko ya lokola Goliath na minduki minene.
Yesu elombe akusala ngai Dawidi nalonga. Yesu komando Yesu komando Yesu komando. Atako bitumbele kimakasi na bomoi nanga. Yesu komando kobundela ngai nalonga. Atako bokuya lokola Goliath na minduki minene. Yesu elombe akusala ngai Dawidi nalonga. Yesu komando Yesu komando Yesu. Papi na éviter ce qui ezana mutu pena lelo akoloba ke ngai moko na koki pona ko gérer pongi na ngai. Ngamu na koki ko gérer avenir na ngai ata nzamba kotité. Mutu aloba ke existera te. Mais mutu za solo. Il faut en appeler à commando Jésus. Commando Azalawana pour être abondé là yo, à diriger vie na yo. Mais mon place en le moni. Soko banga kanzambe te. Ezana mokolo nzambe ko bangisa wo. Fo mutu na vie otambo banga ka mena nzambe. O ngai papi mboma nzambe te. Koko sera mwana na biso papi te. Loba yonde. Fait Patrice, mais il y a raison dans Kende, je voudrais quand même donner l'occasion aux gens, à la clip à commando, mais sous mon exercice rapide. Exercice rapide. Dans l'unité, joyeux, seconde à réfléchir. J'aimerais que dédier un commando pas pasteur Moko. C'est qui te vient en tête? C'est qui te vient en tête? Chrono 1, 2, 3, 4, 5. Pasteur Jason. Voilà, commando pour votre plaisir, on vous retrouve tout à l'heure. Voilà, aïe, commando. Commando. Makambo yimba na banzembo. Imo da pe ba réalité ya yomoko, musupe zara yomo raisonner pe que moi mususu ba rozo ngone ti mwambwa kela. Ça t'arrive? Na yebité mais na koloba ke na ben excès mais soit confiance mais ya autant la Bible. Faut pas te question n'est simple. Oui. Mon est dans le Kende. Si go limbisanga ina changer mon côté. Makambo yimba na banzembo. Et on dans la conscient que batu bakoki peut réfléchir que dans mon bois qu'elle tu yomo pe des fois quand tu chantes aux appels mutu tu peux te dire aussi mutu mo sala nge logo boina répondre la nzembo tout est dans ngo vraiment des places ni ngana zone ça fait papi na ko kima ke oza ka maele mingi question no mutako kima ngote atanga amen na le bible ike excès à kotanga bible confiance mi kotanga bible et même nga komona masoki oh mais likambo yango fait papier à sala konati likambo yango eza sala na mbujimai likambo pe sala na Congo mais yango zo ka bible lobi fona te yango na côté yango l'église mais église ça ne suffit pas parce que congolais nous c'est à côté en église benzamba pesi na soso mayele na mélodie na ngai ekota na bandako na kota na mte ndako ni na Congo ko ba patisa azate na kota ka partout. Alors message yo na kota ngo pe na loyembo ete ya bato nyonso. Faut Patrice. Oui, il y a un album na yo. Puis dans un on a voiture. O limbisanga hein. Na respect nyonso na za na opona yo. Le pena la okana na sala on te mais na banda ko bato ba comprendre ngate. Bon, le papi mboma on dirait tout coûte à non hein ya non place na linga on mingi en fait avec la pour nous tonga et si il a tonga le mois de mars non mais Jeff nous a dit les têtes don de Dieu bon on début on a tourné ce qui est là pour raisonner que madame solo au bois qui est là-bas tout na yo mo lino yepsangate
ngapena la banque te ngapena ezwaki na occasion na liambuma mais na voiture je comprends Patrice yo alors tonga yo kutu avant ba voter yo ozalaki mikolo nyonso na église depuis ba voter yo oyebi François Nat nalobaki yango kaka nalobaki yo oui merci kasi yebisa biso te nani wana kasi ti sikoyo esalanga susi mpona manque ya respect mpa na nzambe koma oyo ozoluka oluka bamonore ozokoluka na se ya makolo ya nzambe sikoyo nzambe avote nzambe asimbi bana na ye mosusu bareconnaitre ke yo oza na couleur ya bana nzambe sikoyo obandi obimi opesi nzambe okongo ete mwana mwa mosala moko boye foza yango oyebi soki obanga nzambe te eza mokolo nzambe akobangisa yo papi kosaka na nzambe te ndenge azolandanga soki nani tala kosaka na nzambe te dabord pene oza nango ya yo te basakana na nzambe te oyebi kameme toyebisaki nazoloba na bana nzambe nyonso kosaka na nzambe te zala simple ebongo eza mikro oke olobani te tozotonga te nga mpe natonga te nga naloba verité vérité yango oyebisaki siko nani kasi honorable moko aza kuna siliki aza mwana nzambe te nayebi te atindi message kaka mpo maloba oyo nzambe azolinga te bato baza reconnaissant te envers ye nzambe azolinga baingra te nzambe azolinga biso nyonso ezala reconnaissant epa na ye ozomona yo ntango ozoluka makambo na yo oke pa bafétichere te oke pa nzambe sikoyo nzambe vraiment asali yo grâce opesi ye mokongo yo moni nzambe aza minoko na bino ebe papa leki non tala obi yango nderere eza bato bazoconfondre role ya nzambe na role ya bato ya mokili ya se bongo sikoyo yo okobanga pe te maloba ngo soki elobaki ezotouche bato basepeli no te mais nga naloba mpo bato basepela oyo baloba ngo toute vérité n'est pas bonne à dire yo yebi ngo te mais vérité batalaka vérité yo liboso biso bato bani babomo libanda oyo naboya koyebisa po oke kuna bacomprendre yo moto ebisaki nga babomi yo parce que ozomona makambo na ndenge ya mosuku tokenisi na ndenge ya molimo ozomona oui sikona bien yo kotolia mbuku okausa nzete okausa nzete bambuma nzete ya bambuma nyonso na kolia oyebi pete oyebisaki nani yo tambula omona banzete ndenge ekauki te eza kokauka te oyebisaki nani yo komemana te fo Patrice fungwama ngaye fungwama lelo dimanche omoma teke yo moko mpo ozokoma neti ozokosa na nzambe nzambe akosaka ye te justement fungwama mpo makambo nyonso na otuna na motema nyonso oyeba nani yango aliaki papa oyebi mbuma d'abord eza désobéissance te mbuma eza désobéissance parce que nzambe apekisi kolia mbuma te me bato mibale bake bale lelo so otalema bato bale mbuma baza te si bango baotalanga baza te yango mbuma bale moza ye nde moto ale mbuma banzete nyonso ekauki yaka mpe na église te église mpenza toteya maloba na nzambe topartage obi oyo eza télévision yo olingi baya kolanda o okolandaka boni awa kutu toboya koloba na église nde koloba non na église nde tokopartage bien mais bato na mayele deja so bacomprendre naziba te yo ozocomprendre ndenge bato baza vraiment na molimo na nzambe ndenge epa na yo ezalaka so bacomprendre deja ndame na terrain na terrain oyebi soko olembo mayele kosila yo ayele kolongwa ya lisumu album eza na biloko ntango bato mibale naza kozela yo ya ntango bato mibale bazobunda oyo bazobeta na oyo bazobeta toyebi boye omoni fait papier bato bazwaka te nzambe lokola bapasteur mokili lokola baprésident mokili lokola banani non Dieu est créateur omoni tant toza na nzambe solaka na nzambe bien sikoyo makambo ya nzambe atosoki mobima difficile ondire nzambe ayesa bango na okoka te oyo nzambe aza prêt mpona koagir na nyonso isifiki kaka tosola na ye monde ezosola na Patrice kitoko soki ozosola mpena na nzambe boye
bana tango se bana nzambe te balinga basola na mayire na bango moko na bamwa bandako mike siko pe na nzambe to pesa nzambe mokongo bato mibale na lobaki na babobunda c'est-à-dire bato mibale so bazobunda Patrice akoisi papi akomoni ataye aponi bato yokoisa bato soki baye so baye batali bakolobaki moto makasi eza nani eza Patrice parce que akoisi papi nzoka te c'est pas ça moto makasi eza nani eza oyo asimbi moto akoyi atelemisi ye nde moto makasi ye wana mais papi azaki par terre akoki soki otelema te atelemi ndenge nini non papi moto atelemisi ye John moto atelemisi ye ngongo toza me mpo na kongo to napesa bato makasi to napesa bato bazonyatanyata te mais non ngongo toza moto makasi wapi ye nzambe na nga kotelemisa bisika ekwei kongole na kongole baswanaka te babundaka te bi toza libota ya nzambe yo so yoka israeli na israeli te babundaka te eza misala satana te babundaka te Patrice na bandeko soki omoni kongole na kongole bakomobunda bobaki satana koti na kati moyini aza na kati en tout cas nalinga fo batero mema ngai bakisangaka baide oui yoza président artiste chrétienne mboka na biso et en plus un serviteur de Dieu frère Patrice zala na bolingo répondre à la question nayebi koza politicien te nayebi mpe ke makambo politique ata biso na plateau tolingana biso kokota te mais soki neti eza makambo mosali na nzambe tokoki quand même koloba po yo oza mosali na nzambe enti ngai moto atunaka makambo ya confrère na nga moko soki nayokai mpe lisolo nakoloba so oyokaki te okoyebisa nga mpe kaka nayokaki te nalobi faut pour ça Patrice yope oyoki makambo ya oyezoleka na aseka Sotonga tout va avoir ici pour bangolove ça là qui m'a fait tout va rien à offrir ngebe wampi bayoki mais nasenga pardon ke nzambe apermettre te naloba eloko moko kuna pardon vraiment soko tuna question en général mais lokolo otangi na kombo en tout cas na me réserve nanga na koloba qui m'avait beaucoup wesh qui m'avait sikoyo neti makambo baomisu bai basala wana nani aza na tort nani ana raison nani sikoyo aza na se ofoto ke etombola ya banani oyo makambo toleka wana oyo makambo meka to akutuba il faut le baby omoni na zolo pona bana ngana zolo pona bana nzambe nazala clair tengasko oui toke tomoni yango partout toki yango mpe partout balobi o baeglise oyo baextension oyo mosusu ya ACK basali na nzambe wana kuna basiliki balobi batikali ka na église wana bakomisi yango ya bango bazo reconnaître susu responsable na bango te oyoki to te ngaka banque te quand même oui oyoki yango mpe nayoki voilà nayoki mais naka na posa ya komona po mingi yesu alobaki na mari ke soko ndimeli okoyoka te mokomona yango wana mi désespoir commando tozotala commando engana omozodu rambo voilà tokegasi continue nano oui nakanisi tokosala so émission ya bien soki namoni mpo wana omoni baquestion eza baquestion très intelligente alors na ntango naza na yo namoni nanu te vraiment nakolinga te minoko na biso bato ebele balanda te nte sikoyo bato batongi ebele bazolanda alors bayebi Patrice azoloba
ah mutona makamna nyonso alobaka nzambe asoni ezala vérité sikoyo bando tatene likambo na moni na moto moko te kasi se renseigner po bato wana nyonso oyebani na bango j'espère. oui bango nyonso mpenza te mais nayoki ka ndenge oyokaki neti so filmaki so eza na baimage nakotala sikoyo na soki te pesanga tanga soki na moni nakoti tosala émission mpona yango nakopesa vraiment badetail nyonso esengeli kosala mais problème nyonso ezalaka na solution nde lelo parfois ezomona epa na biso mosusu bana nzambe mosusu benge bacongolais to baafricain ondeke problème oyo ezanga solution eza te seke bokima na bino nzambe mais problème nyonso soki ekoi solution ka ezalaka oyo sikoyo eza mwa exercice na osala na bayembi nyonso mais surtout baoyo mpe bayembela nzambe sans polémique ngao nalingaka te yo kotelema bapolémique na boyono te eza mutuna yo orépondre ngai mais répondre ngai na bonzambe kokaki album ya frère Moïse Mbia pasteur Moïse Mbia frère Moïse oui ezobeta nazoka ok soneti place oyo bato bazoloba ko alobaki sort au nom de soki gege yo ntango oyokaki wana litoi no oyoka mpenza alobani bon Patrice koza apprécié na ndio répondre te répondre biso mpenza na bolinga nzambe na oyo yo oyokaki alobani. Je crois d'abord nzambe akomisama ngata nayokaki mwa makelele wana nakanisi nakende koluka oyo namonaki ete po azali na voyage oui et puis depuis nazongi tokutani mpe nanu te nakota tosola na ye ni makambo ya loyembo kointerprete kate nifo osola na motu bien surtout ngai na niveau na ngai ngai naza na responsabilité moko monene na mosala oyo ya bayembi na mboka na biso tokute na ye na motema ndenge oposi question mibale oyo nasala tonakutana na ye po tosolola fo Patrice kobe bato baolanda biso na bandako yo lobi ntango oyokaki okenda koluka okutane so ntango oyokaki nini ntango nayokaki babrui wana barimer wana nyonso ya banzambe mais yo ozalaki ozwa oyoka se dango te koyoka boye eza na ngari te kopesa bajustification avant ye ezala mpenza propre te mona kopesa mpe baréponse mbala moko bene ce n'est pas bien oui eza bien te obiyela bandako bato balobondiri ozobomba yo oyokaki nini na cd wana ntango yoyo non toke c'est ça yo oyokaki nini nobeli nzembo c'est pas bien. Pour partir de Daïga facile, mieux y est mort. Voilà, je crois que c'est ça. Pour un bon père de famille, réponse c'est ça, n'a pas ça. Mais papa a bien fait de gérer Bananaï. On dit que dans mon sac, tu as géré. Bana ya ndenge na ndenge zana mwana mususu alobaka a bien te mususu b alobaka ngo bien mususu c atanga bien te mususu akoloba non je voulais dormir mususu alobi je vais dormir mais yoyebi ka alobi bo donc mpe na mo exemple wana bo souffrir que naza na réponse te na kopesa pour le moment il faut nasola na ye ezataki nazali maloba ezali mifona solana na concerné te partager et puis c'est là où il y a un nègre venu me aussi à répondre à repérer sa réponse à Zama je me rappelle que une fois oui avec péka na kitcho il y a lui alors bagi penza sort au nom de Jésus oui qui c'est quoi mais on doit faire sur la peine au moni je crois parce que mbi aza na na biso kazaki na kitcho yo na biso mambalo bagi yo to bosola nesusu bosola sunini mais si quoi c'est cela qui n'est pourquoi c'est tout nanga pona yeba yo lito ino yoka kinini non vraiment madame Balio non oyo yokaki c'est bien ndana bosola na yo ngana yokaki wana ndeto komi ndana bosola na yo ope yo yokaki ndeko yokaki ngapi fona sola ona yokaki
Et mon frère, moi, il a eu un message comme mon frère King Makiadi. King Makiadi, oui. Il a appelé son beauté. Merci. Ça va pas vouloir mon frère King. Merci. Tala, nous pour tous on a bisokuna. Je na tunu en okaka. Yo ça il faut répondre na mbango ko wumbe la tena explication. Je na tunu en okaka. Tonge sili yo zoni na pena sonki. Na tunu suna, na tunu i Congo to na lingala. Banda na Congo bon c'est ça lingala. Frère Patrice. Monde. Ya bantu kena rotambola dimanche, bantu ke bashika na balabala. Nge vana wa uzara wa wana bana ikonga susenga. La réponse est tout à l'heure après cette chanson aux ânes fidèles téléspectateurs. Papi, mais tu vois, c'est là. Franchement. Ouais. Bon, na kombo ya nzambe ya bomoi. Heureusement, il m'a posé réponse. Donc, presque au côté partie réponse, il y a pour le oui. Qui est une politique, aux politiciens. Aïe. Autour de Bango Yomoko. Pour le moment, nous avons vraiment mieux placé pour nous répondre aux questions parce que nous avons politicien. Et il faut que gérer bien pour nous yabat. Les politiciens et les non politiciens, nous avons gérer Bango bien. Pour le moment, ils ont passé. Mais n'évitez pas que nous avons tant Otulingai. To les gars bisongo. Libisa. Mutu yula yo muno et tout ben. Obi na zo fele. Zo fele. Natika la kana mama papa zate. Tika bik Comment ça fait maman bandeko. Na bi bando bonuba otika ndenge nini bon na lobby question on a retiré. On dit question on a retiré. Faut pas Parlons de cet album. Alors, un album qui aujourd'hui, est-ce que déjà, on peut dire, il y a déjà des productions, il y a Naliem Bouma. Oui, c'est vrai, écoute, un peu dans la période un peu difficile, mais vraiment, ils ont de bien, par toutes les autres bêta, nous avons vraiment mis mon Samingi. Nous avons mis merci de Bayambi album. Beaucoup bas mais il est difficile bon sur la télévision côté to moniteur to landité mais de bakaka ba condition to za ko ça la musala oyo c'est une carte na mboko na biso mais petit à petit ça tend à kosuka bo yamba surtout message za na carte bo kanisi bo kininge metena benye musala na nzambe papi ngoma afungoli yango vraiment bana nzambe muso ba comprendre nzambe teme bayoki et bazuma il a partir la question à poser. Où trouver cet album? Dans l'édition, nous sommes notre Victoire Soboké Zali, et surtout l'église, la bureau église, na Kimbondo 441, c'est beaucoup mieux de album. Est-ce que album Oyo et connaître un peu l'intervention de Batoumissou? Un frère ou une sœur au Yembinae, comme on appelle, featuring, non? Non, Kaban na yemba na bango, comme d'habitude, nazo yemba na bango, Batoumissou se ba yemba luté. Ce qui ferait Patrice Mouffa Sabatou Gouy album Oyo. Quel est le message Oyo Batou pe batana banda kwandore banzembo to chotala déjà Oyo peut-être tu trouves que toutefois Yok album on a parce que il y a à boire et à manger. Qu'est-ce que fait Patrice peut dire aux téléspectateurs? Oui, merci pour le message, pour la question. Ne te conforme pas au siècle présent, parce que monde baby, Coco Kanate, dans le siècle présent, tu as été vu dans le commun, sur la longue de la tatouage partout. Non.
Vous avez mon côté, au tika nous autres, les bandes, mais ce que comment tirer les bandes pour la mine, capole, ça va battre tatouage, siècle présent. Mais comment ça n'a été, Yesu Azoya. Bilembo nyonso sengela qui a po Yesu ya, il sait qu'on qui s'ami déjà. Et ça, mais beaucoup de gens qui pekisa ya Yesu. Mais quand tu es chrétien, garde ta vie dans la sainteté. La sainteté en Zambie et faire la katikati na vie na yo. Et na commando na yembi kolobake tous en elikia. Même si tu biso na Congo vraiment na kabeli bino nzembo oyo. Commando azali, c'est Jésus. Et nous sommes là qui n'a pas mon qui n'a pas reçu mangai. Non azali. Le commando Jésus-Christ de Nazareth. Bitumba, yende mutazo bunda. Merci. Est-ce que vous êtes de même avis quand on dit que Babylone comme ça comme ça la madame Okililelo les a signe des temps? Oui. Oui. Répétez dans le banimé, n'est-il c'est un miracle le couta, vous êtes belé. Vous salema. Hein? La signe des temps va te belé va pessier sur le Congo. Bah soi-disant serviteur de Dieu monsieur va pessier sur le Congo. Hein? Balinko yam sabatouye souté. Bah soit créé un miracle moi le couta bazali. Bah le coup moi sont la bango. OK, yo kana moi petit mo boyaka tout ça la boye. Hein? Ce que au sanzi ou bien au kwei ou bando balo balokola nyoka ou bien bimi bampese na matoyi. Hein? Pour voir mon miracle munene ezali. Zokate ozoye balikambo sala ozo détourner foi ya batu. Foi ya batu pas Yesu ye pas na yo. Pasteur, non. Ba miracle le kuta. Ils a ba signe. Nous avons côté en église à Teina nous te balamoko batu beaucoup ya. Oh. Mais pasteur, vous avez aventurier, c'est pas normal ça. Mouchoir et goko il s'abat en église. Mouchoir. Quand on est petit batu. Nepsi ban nzambe. Miracle nzambe ezali papier, ezali mais nous toi zoya na mouchoir. Nous toi zoya na veste. Ça je te dis en tant que secteur de Dieu. Sur le coup, il y a ça moutoua naïa. Tout partager naïa. Ok. Spondima. Que ça en zambé il t'embouté. Mais ce qui était, ce qu'a bambio veste, boto la bamba épée. Total la soa koyate. Oh. Ce qu'a coué ce que vous tournez ni les coué sur. Non, et c'est dans le soumité. Non, c'est le soumité. Donc ce qu'a bambio boto lié au bambi épée. Oui, pour tala ce que ce yako koyate au koyate. A goko yabe. Ndogo monat, bocha na caméra. Ce qui va se permettre que quoi ça basi ya batata ba mama mikolo. Hein? Moi si ya mutu. On peut respecter tout quoi si mobile na mobile moi ça se ku baloko na beli pour na veste. Mais yo ba quoi sauter, so ba quoi si moi c'est na yo. Et puis non le ba au bambi mutu akoi. Akoi ndumba, atelemi ndumba. Alors, et ça les misiko. Parce que pour nous avoir bon la mutema. So tout ni yo quoi pour na nini? Non na yo ba ki nguya mo boy. Mais nguya on se laisse aller nini? Motabini a la suma sanga. Azongeli bundumba na ye. C'est le veste mené salinine. Nous moni ba signe ko ya fin du temps isoya. Surtout bateau basé belé na carte dans l'église. Bateau ngi bandi na Yesu. Siko bazo bebisa ko ndima ya solo ya bana na nzambe. Pona nini papi? Na sisi sawa na ngalo. Pona nini? Bateau basé na posa ba déranger foi ya bana na nzambe. Parce que moi na nzambe bazo na foi na yeke na ke l'église à pasteur Papi Mboma. Au pays a commencé à bien. Alors que la télévision place mon comme tala azomona oh passer na bimisa ki bapuku ah bapuku ko bongo pena bazo tambola ah tu sais que pas na biso passer papier azana nguya te pour tout le monde pena bapuku zo atebite za magie siko nyonso wana akomo ki église ya passer papier pour que l'église a passer mpuku tant que kuna croyant que yebe bapuku ko bimena nzoto na ye zo ba te pour pas tu ko bimena nzoto na ye te puku wana bimia za numéro na ye na mutu wana ba yeba ne logo ba tali ko to kwa dakawa na nzamba wapi nzamba zali yoko zonza mete ko la bourgmestre zo mona ndenge nini makambo non Dieu est Dieu bientôt le mona kala mingi ti azoya le mona bato le kuta ba ressemble le mona yemo ba lobi ke bato bébé ko na miracle le kuta yana besoin mona Bible le dit l'esprit na ni chair ni os siko e komi pourquoi bini to benga yinani eza penza esprit ou bien magie au tout le monde dans la classe magicien ko binisa ba sukali ko binisa ba pigeon ou bien on ça dans carte d'église non papi ce qui a solo les magie à solo ce que ça pardon miracle à solo là on a pasteur o ya ko binisa mari de nuit femme de nuit tout le monde prend un pantalon na chemise ya zokende
Hein? Oh, mais c'est un esprit, non? C'est la première délivrance na mobile ou azana ba femme de nuit. Ou bien na moi si azana ba mari de nuit. Après ba moni penza, mobile penza na ba padi azobima. Zo ndoto mona ba mpuku bazobimisa. Ba mpese bazobimisa. Ko sakana na nzambe te. Surtout le évangile silio fanda na ba te yo. Ko ke ne ko inviter ba magicien, ko ke ne yo na ba na pamba pamba ba sala ba numéro na kata d'église. Pe ba peso beta maboko. Bo beta maboko nani? Bo beta maboko nganga kiso liboso. Frère Patrice, poto silisa. Deux zolo baboy. Oui. Bandimi on va dans le talo selon yo ba lo bani pona lo bala bango na ebite ne so mo balo ngana zanzambe te pona na ba do na edeo ne so mo balo au monde ta frère Patrice au monde nous sommes pas bandimi ba zapenda soute pa na biso to ndimi ga bampuko wana kasi bikamni siko le binde mwana ba mususu ba kamo ke papi mbo mazo comprendre ngaite ngana lo bakambango ba lo bana bandaku kasi bazo ba to na église bampuko wana siko yo soki eza pe na bandimi ko ya ba ina bongo tala so bandimi baza to bazate mais Patrice aza paremba papa spirituel onzamba telemisi na mawane na kati na mboka oyo ti lelo bato ba continuer ko bongola mitema na ngolo na nzambe mais biso toza bato faut annoncer vérité ya nzambe vérité peut être bato ba pengwa te bato bazo ko pengisa bato kundima ya bana nzambe ya bien ekomo kita pona kotalaka biloko ya pamba pamba oyo ba miracle ya pamba pamba oyo sabina ba faux miracle osomona bazo kosa bato mais bientôt Jésus revient. Bientôt Jésus revient, on n'oublie par les temps. Fidèles téléspectateurs, bon anniversaire à Toms Lumière Salon El Binto Coiffure. Merci à vous et merci comme ça à Papi Bongibo. Bandego Nyonso ba en États-Unis, na Portland, Maine. Le seul que nous pouvons voter, c'est notre candidat Papi Bongibo, président de la communauté congolaise au Bazakuna. Donc nous sommes de cœur avec toi, passe de très beaux moments dans notre compagnie. Merci à Elo Jakwala, clin spécial à toi, Gay Mamadou. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis, vous êtes tellement nombreux. Nous n'allons pas nous séparer comme ça, nous allons nous lever. Merci à Ted Tendai. J'espère. Espace on a l'inga, peut permettre à Ngai. Tomika Poussa dans ce moment Muketo Kabwana. Il y a tellement de réactions, c'était pour nous un grand plaisir. Yoriamo le nom te disons merci. Alors on va prendre la dernière étape. Voilà. L'étape on est bonjour, vous allez bien? Merci. Bah comme Biwan, l'excellence dans la simplicité. Voilà. Ça me va bien. En fait, Alinga m'a bangaté. Mais je suis bien tigre bon bien. Bon, mois de mars, bonne fête. Hein? Bonne fête. Madame l'épouse de l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Oh, non, Pierre Kombote. On a bien déjà moi aussi. Oh. Hein? Monsieur l'ambassadeur, bonne fête à maman. Naba na nous soit bassi. Voilà, on revient là. Bah papier dans ça, toi. Yo pour nous mon collection. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Oui. Oui. Ah, ça va. Nous avons sur le coup. Ah. Yo mon tanga. Tangelo. C'est gagné yo moko poni. Question yo moko poni. Tanga kasi. C'est ça yo okanga papier okanga na mona gité. Ouais, il a trois papiers. Faut. C'est le problème je pense que un spectacle de ça. Vous méditez question. Vrai ou faux? Question yo moko poni. OK. Vrai ou faux que frère Patrice reconnaît de n'avoir jamais un jour participé à un spectacle de son frère Weranson? Nzambe. Vrai ou faux? Vrai ou faux que frère Patrice reconnaît de n'avoir jamais un jour participé à un spectacle de son frère Weranson? Vrai ou faux?
Et là, tu n'as pas poni wana. Vrai ou faux? To bande là-bas. En tout cas, il c'est un peu le mail. Question d'un vrai ou faux? C'est vrai. Merci. Problème alors, merci, bienvenue Bangasele, Claude spécial à Tosho Matondo, Jeff Yeta, Tozaot. Serouti Tomo, merci à Deba Samba, Pélagie Malouenda. Moi je vous dis un grand merci, frère Patrice Ngan, Tigo Awa. Merci. Moi je te dis merci beaucoup de tout cœur. Tigo Awa Tikala. Alors un grand merci à vous tous, merci à William Cheli, bon dimanche à toi, un grand merci au PDG Fernand Massala, tous les amis qui nous ont suivis, je vous dis un grand merci, surtout Bandego Nyonso, Bayambagi Bisson à Paris, à Genève, à Bruxelles, Fabrice Mafolo. Trop de bonnes choses à toi en Espagne, et puis un grand merci comme ça à Nel Kaba Fossette, Hiro Lecoq, toute la famille Matuidi. Je dis un grand merci à tous les amis. Je vous retrouve prochainement. Merci encore, frère Patrice. Merci. Il y avait temps où j'étais païen, j'étais juste perdu dans les péchés. Je fumais, je buvais, je m'enivrais. Je ne connaissais pas les seigneurs, mais aujourd'hui, ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un chrétien. Ce temps-là est passé. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Moya mene yana kwenge, fumu Yesu mperese. Poko mamene ikuha kuzol kwenge iriki. Moya mene yana kwenge, fumu Yesu mperese. Poko mamene ikuha kuzol kwenge iriki. Ikuha mazori rimpe, mukukala kuzol kwenge. Mbuna mene iyange, fumu nkoto njarampe. Moya mene yana kwenge, fumu Yesu mperese. Ukoma mene ikuha kuzol kwenge iriki. Il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie. Comme tu vis encore, c'est le moment de te décider. Après la mort, il te sera impossible de te convertir. Tu seras jugé selon tes œuvres. Les jours de ta mort, tu ne connais pas le retour de Jésus-Christ. Tu l'ignores encore. Pourquoi tu prolonges les jours de changement? Quelle sera ta position devant ces événements? Mon yamene yanakwenge, oh Jésus déjà. Semenesi bambutu banteta mukana matoto. Kaka mandwisi kaka mandwisa mukana matoto. Mwisi tete kaka lufa e. Tutebere minga mikata lufa mukana matoto. Tutebere minga mikata lufa mukana matoto. Omine Yeswe ungebe. Ngebe, 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 ngebe. Mine, mine, oh, mine, ngena kwe. Mine, 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 fununke. Mine, mine, oh, mine, njakalinki. Manampani kokumon, hali ya wanga. La connaissance te placera au-dessus de ta génération.